Patrick Malwavengi. Papa, nini? Papa, nini? Ah, na balobele lo banda kunati. Oh, au monde tant le cas kuna na au monde tant katisi. Au monde ba maman ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Mais biso pe bata ba agence, ne to ko bele na Château Rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozo tina na mboka ti. Oh, tina na mboka ko. Ah, bozo tina kandi na telemia wa na nzela. Na tina ka biloko komaka bien. Yango so mo ezali, on peut sanga comme ça. Na tina lo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Mais ngana so ke na agence pour na tika biloko nanga pour na confiance agence. Non, mais c'est toi qui est comme ça. Oh, boyete, ngana zana mutu na tindaka Global Express et paya Patrick Malwavengi kunande nazana assurance. Bon, papa, nazana carte à fidélité. Problème ezate. Papa dozo kanga muyibi, o kanga muyibi. Na kanga muyibi ko. Papa na lesa bana na musala o papa. Na musala muyibi. Sunganga papa. Na musala ndi. Patrick Malwavengi ye Global Express awa. Donc ngana tindaka kaka awa. Assurance à libéla. Papa, ah ouais, Zandé. Ah ouais, Zali, toujours tinda va coller à avion. Oui, ça là, des jours. Tout ça, pena fret maritime. La fret, il y a avion, il y a un bien la fret aérienne. Et ça là, des jours. Tout tinda on a 3 pays. Il y a Afrique centrale, Congo Brazza, Congo Kinshasa, na Luanda. À Congo Kinshasa, tout ça na commune Njili, tout ça pena commune Kalamu. Tout ça na A45 avenue Bongolo, na Matonge. Global Express, tout tinda kaba mituka. Na délai à Maï, où ils allaient à bateau, na ba conteneur livré directement à Kinshasa. Tout tinda rapé ba carton, tout s'en charger na douane ma camion soyo OK récupérer voiture na Kinshasa, ndenge ba récupérer à carton. Kina Angola, tout allait na Palanca, tout ça na Mabor, tout ça na Ojaenda. Na Brazzaville, tout tinda na Pointe-Noire, na Brazzaville. Tout ça na nini na Poto, na Mongali. OK. Ba miro na biso ezana oyo place ba bazwa biloko ekomela. Omonia nini? Ozongi maboko pambati. Kasi pona tikango na Global Express. Ah otindi, na tindi ko. Ndako tolo baboye, bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wa. Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château Rouge. Global PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Edino, yoza fin, utaliki ozate, oza suka. Libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image yo na osenga yo chikote bango Florence okunga pente na mouvement Florence Musa ndro yema moto pente na mouvement zo bossa na twende toke OK OK
Masaki
concert moko na juin. Le 8 juin. Nous avons un concert le 8 juin na New Morning na Château d'Eau. Concert zaka date moko. Nous avons colonne le 8 juin. Batutu boya. Egoinda fort. Merci. Bon, on visite Batutu baya le 8 juin. Au moins la rane ezali. Makamoza kitoko. Mouvement ya ronde anti-choc. Et dis l'image toujours. Bon, pas ça. Abel. Les 8 juin de Makambo. Donc il faut bien jouer déjà dans pointe. Pas fils au camp de pointe. Derrière mon Kalamba. On le 8 6 prises et il somme. Merci. L'image. Fin. T'as dit l'image gars. Fin. Yemoko. Dodoli. Dodoli. En tout cas, pour mon associé, Dodoli, il y a bané belé, bah c'est stéréo, hein. Bah c'est stéréo pour la bonne quoi. Ah ben oui. Les lots de bonne souviennent les personnes à Paris. Mais ça c'est quoi ça n'y fait nanga? Mais ça c'est quoi ça n'y pour la date les oui. Musicien si la raté parce que là musicien donc ah j'ai qu'un nègre mais à Cambodge là musicien donc la qui c'est nous avons travaillé dans grand-père Benz dans travailler à malgré ton cawana mais dans ce qu'ils sont épaulés. Merci. De Brondo, message c'est quoi ça ni pour la date le 8 juin. Babi makamba Nicolo tcha date. Tout le monde peut anti-choc et tcha date. Te biso anti-choc za makamba ko tcha date te biso beta. Mino beta ka? Beta to tcha date te biso beta. Mon vieux azam na donc mutu azamani donc biso tcha date te biso to yara ndeto beti to sepeli si batu to leki. Ouais. Donc le 8 juin oyo. Le 8 juin bino mo bomoni la première répétition. Hein ma prise de contact. Donc le 8 juin Paris et aux ala tombé et pas grand-père Benz Bozana bino mo boyebi. Ba période wana ba série wana. Hein? Boya ebelé le 8 juin na New Morning. Ouais, alors comment on a encore Dodoli Kosimba guitare encore na anti-choc le beli et le belinga et l'eau coupé et tirer moi leçon pour vieux Dodoli baba vieux biso to yoki bango biso na donc pour nanga bango ba pesi biso ba courage ya koyemba pembe na ba grand-père linda na sentir bena travail pour sentir bena tete fuga avant na bima côté moko boy fallait grand-père a bimisanga tant grand-père a bimis bokile moni de Brondo grand-père n'a pas sa bisu n'a pas si grand-père bisu de Brondo merci maman la bisope mungongo zo bimisa wana na éviter hein mingi pe bali baye bezana ni penza mto ya yimbi mungongo wana po obika télévision za toujours makambo nango wa donc nazobenga bato baya ebele le 8 juin na New Morning baya komona anti-choc eza groupe moko intemporel biso toka bato kotya date te tona badélire wana te baya kaka le 8 juin baya komona misala bapoa venez nombreux merci omoni ingénieur bato mpe bayeba mpe identité na bato bamona okaka yo mixaka mais tomoni yo lelo na studio ozokata guitare basse na anti-choc oleka mpe kote kuna wana eza mouvement ya parler anti-choc eza biso moto bandango donc anti-choc eza biso moto bandango donc père aleki nanga matu donc soliste matu abeta bachicha bamatsanga donc biso moto banda donc grand-père azali père aleki na ngai ozo comprendre on a leki ya père nanga pe toni donc papa aleki mouvement eza ya biso yango moni ke ntango ezalaka mbela yango tozalaka po tozala na mikili awa eza anti-choc ozomona yango fo tozoyeba kozongisaka sincere mikili oyo lelo oyo ke bamonaka bangu eya na baposition ndenge nini eza naleki na nzela grand-père père aleki na ngai moye moto asala ngai abenanga peti na ngai mutufu esala so mutu esali esika nyonso na kozala
tout est salaki. Donc anti-choc vous allez on a le 8 juin boya na New Morning bon c'est là bête la bino ba c'est nyonso. Donc on doit préparer. C'est bon, vas-y. Patrick Malovengi. Papa, nini? Ah, na balobele lo banda kunati. Oh, omondi tango lekaki kuna na omondi tango katisi. Omondi ba mama ko sobele la na bande ko ba kanisa suki. Mais biso pe bata ba agence, ne to ko bele na Château Rouge. Ne na moni na carton il nyelo bozo tina na mboka ti. Oh, tina na mboka ko. Ah, ozo tina kandi na telemiawa na nzela. Na tina ka biloko komaka bien. Yango so moye ezali opesanga comme ça. Na tina lo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Menga na soki na agence pour na tika biloko nanga pour la confiance agence. Non. Mais ça to kende comme ça. Oh, boyete. Ngana zana muntu na tindaka Global Express et paya. Patrick Malovengi kunande nazana assurance. Bon, papa, nazana carte à fidélité. Problème ezate. Obebana. Papa dozo kanga muyibi. O kanga muyibi. Nakanyo muyibi ko. Papa na lesa bana na musala o papa. Na musala muyibi. Sunganga papa. Na musala ni. Patrick Malovengi ye Global Express awa. Donc ngana tindaka kaka awa. Assurance libela. Papa, ah ouais, zandé. Ah oui, salut. Toujours tinda va coller à avion. Oui, ça la cadejo. Toujours appelé la fret maritime. La fret il y a avion, il y a on bien la fret aérienne. Et ça la cadejo. Tout tinda on a 3 pays, Afrique centrale, Congo Brazza, Congo Kinshasa, na Luanda. À Congo Kinshasa, toujours na commune ya Njili, toujours appelé na commune ya Kalamu. Toujours na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express, tout tinda kaba mituka na délai à mai où ils allaient à bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Tout tinda rapé ba carton pour s'en charger na douane makamnyo soyo OK récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer à carton. Kina Angola tozali na Palanca, tozana mabord, tozana Ojaenda. Na Brazzaville to tinda na Point Noir na Brazzaville. Tozana nini na Potopoto na Mongali. OK. Ba bureau na biso ezana oyo place ba bazwa biloko ekomela. Omoni nini? Osoni maboko pamba. Kasi pona tikango na Global Express. Ah otindi na tindi ko. Ndako tolo baboye bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wa. Oh papa, vous avez pas contact dans votre agence en haut. Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château Rouge. Global PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko.